Normalement, c'est de l'ongolo qui montait à ma paix. Mandé tout finir à finir à Karine Mokondi. Karine a porté ma ramolibélé pour mener à Wata. Bakenda Ngola, Bakenda le roi d'Esta. Wata soit abimi, Batubagangi. Mokondi peut soit abimi, Batubagangi. Quand même, madame, dans ma paix, quand même, et si Kazala Rassala a sacrifice. Quand si mukolo bonga ko kiteka Wata ka pour la plaisir à la nabana miki. C'est que dans le loko moko ma be moko remarqué à lobi na Wata Wata ko changer ti yango mona préféré à longwana e. Ça tout le ballon vérité, Hercule pas Wata ça. Mais Hercule va ça qui transfert à Neymar hein. Et puis que Hercule a qui pas Wata mingi ça ka to ba que mama mala mo ezala. Pesa mbongo belé mais eh ya ba azane ka ingrate. Wata tika batu nyonso bakota na Hercule ni États-Unis était o kanga ba suki Wata. Ata yo moker ke to mola lola mukio am to longo pa Wata peninga kiana asili ndazana asili to éviter c'est tout donc pour le bana mninga so le lara c'est vraiment combien on a contexte wana andoki franchement na to lengde que soit combien on a contexte wana parce que yem ta combien ngo so que ça qui a combien on peut atiola fifi siwa c'est ga andoki vraiment na page ya la mama ya news bato ba oseka fifi siwa faut za andoki na maseki. Quel que soit baron de l'action de tous les voyage, mais quel que soit Koyo Kanato, quelque chose à ce pending, mais n'attends ma tante, ma vie, ça rapporte au monde. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. Blague télé là sur le Libiso Marambéa. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Kotozo ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Ya bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilele la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria Télévision, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jémi Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. La giga de la presse congolaise, la femme du patron. Voilà, je suis là pour vous donner la joie, la gaieté, surtout passer des très bons moments ensemble avec vous, très chers téléspectateurs. Et l'actualité oblige, on va essayer un peu de parler avec ma consort princesse Afifi, Maman Bobi Ladawa. C'est avec elle que nous allons parler par rapport Tobengango Panzana, Tobengango Nini, Osalamina la team Wata, et puis Moté Maman B a biso ba chroniqueuse, na ba chroniqueur, Bolingo Zalarate, même na tanga mawa. Tokoloba n'a toujours ma bé et puis dans le public et Tokoloba par rapport à ma caméra belé. Et aussi merci d'abord à celui qui est derrière la caméra. Là je vois Miller Waku et celui qui est là derrière la caméra et aussi à mon boss, double boss, triple boss, le boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci à Darcel Easy, les cordons, le monteur. Là je vois aussi Kendio Mukendi et aussi j'en profite aussi pour dire bonjour à l'homme au cœur sensible Georges Luboma depuis Dallas. Je suis avec princesse Afifi, Maman Bobi Ladawa. Bonjour Yaya. Bonjour. Boni? Oui, ça va. Santé, Makamutu Tokos? Oui, santé, ça va et je dis merci beaucoup. Nabayeba so balandaka biso mingi les herbes les comme de Paris ali no moke mokeska biso to banano na mabanga to batindela sa mbongo ya Willy Mcheni ya Willy depuis mamie je te salue je dis merci à toute ma famille la famille Loyafa je vous salue donc santé bien. Voilà, dans la santé surtout kitoko. Voilà, actualités par rapport d'abord les Loyoboye to bengango Kopanzana, il y a eu toute une liste au ebimi ya Batu Balongwe, là j'ai vu Panaché, j'ai vu Arnaqué, Namoni Koba, Namoni Paka, Alongwe, na 4 ans, c'était Yadadimola. Et le Kamsinga Kunjardo, Alongwa, tu vas te pénaliser. Alongwa n'est pas fait la tamboli, mais les loboué. Par rapport à Kopanzanango, na 4 ans, Makamutu, Bado cité na Kombo ya Karine Mokondi. C'est-à-dire que ceux qui Makamutu est commis, il y a mon héritier Mutalukango, et puis Azaki entouré na Batumabe, il y a que Lokelaye.
orchestre na tang la carte bateng comme Karine Mokone. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Premièrement, la team Watt est héritier Watanabe. Même tout tellement ça la rana bateau, donc il y a une photo compter bateau baza qui pembe na. Mais na ninga logique la team Watt est héritier Watanabe. Même mon héritier zalate. Wande la team Watt atoroba ke sili mais tellement que héritier ye mukwaza. Ba okolo ngabangu nyonso tina bato sima. Mais ceux qui héritier azara héritier donc on bande la ka ko recruter, on zoara bato sous. Na départ nyonso batangi wana nga départ peut-être swing na mté mais on oki ka mo passer zara koba. Koba to solani déjà bien na ebi ka sala msani bien et ya mi balé vient na Charlie Paka yo sali wata boindeni oh 12 mais oh ils a 24 donc ba beti wata fois 2 et puis nga stressé nga nazanga nga m'approche wata te nazanga pe mutala team te wata za ba dame sur zolo mais stressé nga pour na 2 personnes wana Keli pour toi. Ngana mwana ngamsa mwa malonga salite ezali pa wata ezali sikake oyara munene kilo oyara munene misembo garder tête oyara munene mutatia vocal écoute n'a pas fait rigola et pas wera pas yemba normalement musicien za kana makambo moi misata ngolongwa donc a souci ya makambo nzembo ayebi ya musala sa to loba no vérité Keli pa wata saini mais que basala qui transfert à Neymar et puis que Keli ayeke pa wata mingi saka to eba ke mama malamu ezala ba pesa mbongo ebele mais azane ka ingrate wata tika batu nyonso bakota na Keli na États-Unis yete okanga basuki wana ata yo moko Keli to molalola muki wa mutolongo pa wata peninga kiana asili ndazana asili to ebite obimela wapi to oke wapi baze bela ba ambulance ambulance boka diemba boka pas diemba les gens batu mususu ay gemima esenga bazara pemina batu po bazala batu po ambulance wana ngana yoka ekaka et pas prison we ranson era boka ayemba ki diemba kaiba charge oh charge kasi we ramemi charge yango diemba yepe karati diemba zaki Goldberg ou bien diemba za Goldberg basala dio mais générique wana ndeto luka to découvrir ambulance Goldberg banda longwe pa wera aye pa wata asali soki salanga ezaya na bina ngokute na ibi petele kana chaîne salanga na mona kaka na yoki kutu ngote or que basala qui transfert à Neymar il fallait 700 000 dollars ba 7 000 dollars ba carbani wata zwaki na makambu mais et senga raza pembe na wera pa wata saine lote donc ata longwe non normal. Donc, koba ndem tunon qui passe parce que koba vraiment bandina wata na zéro, si le wata komi wata, koba pa koma koba. Vous comprenez koba la soda makas en tout cas koba faut revoir. On revoit parce que quand la voice balobi que ba traita bango bien te, ko finga, ko gangela en plein répétition, considération exactement ba mon ke ba longo. Est-ce que bébé te na mokilo a ces musique église te? Musique qui ba yebsa mutu boma mama na. Tano degré. Pour que finga écouter le répète ce qu'on sa musique ezara ba finga na maîtriser na ngai et na bato balia ba papa balia ba mama na musique ba yemba ngoti na banzembo to lo bana biso nzembo te poto bo bakanisa biso et na bato balia tala ka papa na mama ba bomiso ye ndesko po muta fingo musique église te musique ezo kufi olongwe obele opemi dans monde to kota ngo za monde mo ba vampire musique n'engé kende mon non média rara ba TV à monde ba vampire donc so sakani ba million makila au comprendre donc ce moment le la ke ba finga ba on regrette pour watazani mta ba kanda agangela pas dame suzolo non nga éviter c'est ça parce que patron no yebta pia ko mbongo ya mama msusu batika kaka patron nga biso na kin ba africain kenda na ngo bongo neti ngane na bena madame donc chauffeur nanga so asesinga 20 no ko gangelo matata mbana gangele ya bongo madame ndé madame na maman na batamisana ngana gangela bango na katanaka na futo mo fose na msama na boso ba msama ba be ota yamba bango ka non mutu yepe saka passe ne ve Charlie Pako ke po anini vie na nga o ke po na nino tiki wata ye moko mbe ya nzambe na ve Charlie Paka revoir pardon revoir en tout cas vie Charlie na revoir pardon vraiment ça lo yokati mukolo bonga ko kiteka wata ka po na plaisir ala na bana miki c'est que dans eloko moko mabe moko a remarquer a lobi na wata veut changer te yango mona préférer alongwana parce que a mukolo za ba raison na ye o alongoli. Bon, normalement, raison au pénote est bien côté parce que non, on a coutani na Charlie Pakate. Donc, on n'a pas non na poto.
tozela no wata zonga tozela wata zonga vraiment toki ocha wata micro tozela zonga. Mais est-ce que tu veux du même avis na batinde balo bakino kolongo wana eza faute ya imo watana be azaki entouré na batu mabe ba conseil mabe et puis na kati ya batu wana batangi komba Karine, est-ce que vous avez du même avis qu'avec bango? Normalement c'est de longo no ki muté mabe mande to finga Karine Mokonzi. Karine a porté makambo belé pemé na wata bakenda ngola bakenda le roi des stars wata so abimi batu bagangi Mokonzi pe so abimi batu bagangi quand même mata mutaza mabene quand même esika zala kasala ba sacrifice muta roza na mabene mais Karine Mokonzi sala ba sacrifice belé na la team wata donc na ebité lo ni to condamné so batu balongo eza pona yo beto condamné yende mutapanza orchestre en tout cas nga muna nga ngoti na moina nga ngota en tout cas Karine Mokonzi a porté wata vraiment ba main fort belé côté lié obi côté la Karine na côté était na lo ba normal na lo ba logique alikambo ezate ke ko côté la ana mabene ba sa pe na bolamu na ye ana mabene za pe so ki surtout makamba wate salama ndenge salama yo kama ne po Karine côté selango ba beze belé a côté selango ba rankine belé po musique senga ya mobongo ya ngwane sala il faut boya tout boya il faut ba beze il faut ba nini. En tout cas, na moi nanga mabene pemende parce que biso peut pas journée c'est to kena Karine akanga portité. Akanga porte ce mokebo atali bike. Ça musano akipara kutu to ngane naza. Akipata tika batu ba ça musana bongo donc asali musani normal pemende na wata. Voilà donc à Fifi maman Bobila Dawa et ça contrairement à maman Bonheur maman Bobila Dawa voilà la femme du président pardon maman Bonheur à Wapiron. Il maman Bonheur te Samantha il faut. Naibete. Et puis Samantha te. Naibete. Voilà, merci beaucoup. On est aïeux. Le col le bébé voilà c'est bon. Actualité monsieur Ezali, on est actualité mais là ça on mawa. Tu vas dans la boule internet tout le monde a que ndeko na biso ya na kende ko luka poto parce que abi nzela poto oyo ate ma koloso bien na kende héros nzela tikini na ko banga po baliwe ba tumso etenga. Mais si funa kota pe na risi ndenge ndeko na sa kota ki en tout cas na cha mutu na okende. Si funa kota na ndenge soki ya ndenge na okende. Alors nzela ya voyage wana ya fisiwa ayebi na kokufa sangwa mawa muninga zolela mais to moni na ba page mutakomi ke non yo po lelaka c'est notre concert wana za master nanga Gloria Olangi mais par rapport ya ndenga atu wana sali ba fingi yo peut-être chroniqueuse ou azu problème dans de konao au genre comment normalement nzela poto ba figuta ya bazo teka milimo pona Dubai ya pamba Dubai zambo on mo pe na poche sali mais na basi msusu ba pesi nzoto pour que Dubai na lobango za $620 parce que visa na ngo za 120 billets za 500 mais ba to ba oteka nzoto ndesiko Turquie za Europe Turquie déjà 0,3 na Turquie ba société ba Gucci et ba nini za donc moto déjà na Turquie ana vitesse ko le kapsa bato ana kishasa na ndenge elamba pour l'ambo yo so bongo na $20 so yé ana kinto so bongo $120 vous comprendre donc nzela nyonso mutaluka ya bonheur balobara qui ne risque rien n'a rien pour nabi ba master nange belé baleki nzela Turquie belé na rotanga ba komona bango na caméra te mais et belé ba koma poto bana ba Lyon bana ba France bana ba Londres ba batel boso ba dinda te bato ba dinda na bango mais bato pe ba koma bazali. Vous comprenez? Donc, mes condoléances déjà na Fifi si ouais, ils a vraiment passé biso ba tout couper là. Tu es pas se repère dans mon tobo bando oliane bo la mukani. Tam so pas ba ki Fifi na ke luka. So na zui et simba. Mais ce qui est na ibal était dans océan. Donc bato ba oseka Fifi si wa faut arando ki na maseki. Quel que soit baron de l'option de tous à l'anneau voyage, mima. Rendre retourner à l'anneau, mais quel que soit koyo kanato, pour wabi qui toko za mabeli. Quelque chose à soit pending ni menatanga matanga, bami kitara, peu tout le monde aura Kofi Olomide na la coste babando yo kanate. Mais la matanga maman la coste Kofi aya. Félix Wazir kana Kofi ba yo kanate. Mais toi ba kufele ba papa ba pesa na ba mes condoléances. Donc likambaliwe za likamwe ezala abupia. Rando te loroté ou présenter moninga ba mes condoléances c'est tout. C'est tout donc le bana moninga soit les lara. C'est vraiment combien on a contexte wana andoki franchement. On a gloire ndendo. Te soit combien on a contexte wana parce que yem ta combien ngo. Ce que ça qui a combien on peut atio la Fifi siwa.
c'est gando qui veut on a page ya la maman ya news na moni les news papa parasi les news bango mbale on a faut vérifier na internet bango mbale mba publier yango batina kombo na ye pas bazui a comment que on a page na ye ba capturer ba publier ce qu'on soit vraiment ça que pour na fifi sur anda komi bongo c'est gancho est-ce que bikende bo vanda rapide na mona mimi mozala mimi na la bombaski ndo vanda na boye ko za pena mabemo la bombaski salio ata na passe peno bi tete alinga te par rapport mabe zo peser par rapport à liwa est-ce qu'il copie kozala normalement la bombaski ba mabenyo songa mona na ngo bon na ebite na lobani parce que oyebi bien nga ba kamulo la ngai batapoto ba benga ba bana na kangisa la bombaski parce que trika yo batu baloba nini ba leva Gloria Langi azaki na la bombaski ba beti Gloria la bombaski ba sala elorote ba botol Gloria mbongo la bombaski ba sala elorote ezaki na kechi ya pembe ba kutaka combien 3 garçons et la même chose yo bijour tous arana yo na fête noli quelque part na bonda fête à Malika ezaka fête anniversaire à Malika ezaka anniversaire à noli a fêtera le 26 avril tellement Malika bando ça les pas noli a bien fêter le 1er mai le ezaka fête noli de Malika a salela kango réception wana to kota na bombaski na ketch ezaka ketch ya pembe même chose na ya Gloria to kota de 3 garçons ndé pe kote bango le bombaska kitaye basala epeka elorote ndé peka Gloria le kaka ngai babotolanga ba mbongo babotolanga ba terrain babotolanga nyonso bato sko bazwaki ba chango nyonso mbale babi a c'est que fiwana atrika baninga vous comprenez oh bato baloba oui le ngo pe na yebaki ngo tobi ko pesinga info atrika na yebiso la bombe ba benga baloba en tout cas na mboko vraiment balandela makambo vraiment nini eza bien suspect ya liboso bo samba na bino kutute bolukisaka moi swana siko ngande to solo laka Nathalie ngabi ngala bombaski to lianaka wa ma place mo boye to ke msala enza la to liani ngabi oh trikinga poani na ifsaka nzambe ngabi Nathalie ba bien fait bon en tout cas ma bé vraiment ngala autre copo le lopo comme madame wana bato zoko diriger ba okenda sombe le ba le belé na libana to kotanga ba bloko belé oza ba na kuna na comme madame tena ko kana ngapolo ba c'est bon mais Nathalie kanobia peut-être ça n'aura coïncidence ça n'aura mambo mokili lelo tozonga na biso to tambola to seka banga témoin deuxième tricage ça non banga na ngatenga na mwana nzambe moni ko trikenga ne pesanga ba ma bito ba trikanga mama mutu mo lobi mabo biso ko zesu to tambola na batarsite car comprendre parfois le malheur est bon na loba nga vu to ma beti kama na kasi mais tu peux pas camera ngabie ça n'aura mokili non ça après éviter parce qu'on a kangé pour ani et ça non mamba mokili voilà on peut ça conseil na ba kirinyo tout autre monde tout mona ba sélection ba Kardashian ba équipe nationale pour le lo BP j'ai la bika pandi ngo conseil no kopesa na ba kiri wana tant ba vanda bolingo za la sincère fait zakaka tout va na ba hypocrisie pour mkoto kabona to misa ko na be na biso nyonso to luka to yeba na ka fifa la tarandeni na ka so rouge azaka baza mo pe mkono to kabona luka ko ni no finga mamba ba kiri normalement bato basala ba kiri na baba nkete ba mikolo vous comprendre ngana sala ba kiri wana na bien na bando tanga na fasiki biso benga ngo groupe de titres au moniteur beaucoup tana bo sala le mo boya mayele bo sa TP ou bien bo revoir pour boyer baton lobito kende zandeni siko bino na ndenga TV bo sa be kiri zana camarade zana bato solo na ba mo be kiri wana mo ne ba panza kira ba malikati sélection ba panza na ba fleur to solo ne bien mais na ki fleur yem to trike baninga fleur akena Benji atriqué Congolo moi ni blonde panzani on est mto yoki na yoki za lukai fleur obi so luki fleur non na luki fleur te sko no ka moi nde to solo na fleur moni sko ngaye peut to solo abojema so no ki likambuno moi jema to solo be melura se jema salo moi mona changwa pona soni te mamba bat nazara na yoki na banaliser quand on va pesa quoi info ba malika mba pesa quoi information je ne dirais pas natanga ko malika wa pour retour et bêta ton fleur oyoka retour et bêta mais to ki ka bongo fleur en tout cas ngana yo ki bongo ton to kuta no ro démentir no mais na yo ki ka yom to triquer ba ninga yo na Benji yom to pesa ki passe frère congolaza donc mais kiri wana
j'ai mis maman musalo tonto sala mutu mutu c'est pas bango mutu mutu c'est ma comportement la bango c'est ma qui l'écoute ni bosangani bosai groupe c'est pas ma qui l'écoute na ngote mutu mutu na kwa nae mais na ye mutu ma boke yo aka mutu ma boke mba moto molomba mona na aussi mpe micro moni ngata na sala maboke na sala toujours quand na groupe à classe numéro 1 vraiment na kina groupe au bafi bara propre ezara sinarki ezara groupe chrétien ba groupe ezaki groupe chrétien ezala qui elle est passée artistique groupe chrétien artistique groupe chrétien donc et pas président Caleb mon président je sali ezaki pe groupe bafi à classe na chrétienne kuna na kato ki ba lesbienne bazali te wana boyoki est-ce que bo confirmer ngo boyoki te esika bana nzambe basangani ezalaka bongo balingaka te esika bana nzambe basangani siko bademo balibanda balukaka babwaka baflesh mpo epanzana baosepela ndeni esika bato nzambe bazali balesbienne bandoki bato baloba mamano balesbienne nga na vanda na sinark namiding batia na mlenga sprite te Ken na mlenga sprite wana loko jemima nga na sala na sinark avant on a bando tourner ba mema biso kune pas pasteur Flavien wana yebi Flavien Mbuyamba mais peut-être so ba fermement tozo baptême na njili to bande pasteur ça sabi biso so to lingana te ngo monesko Adam sindeko na ngai ba master bandeko na to lingana te na sinark oyebi te bébé bolingani bokiabe je mo se maman Dieu pour les quartiers pe mta ba boketi ya sinark oh osa maman yo bi ma innocent mo roboye ngana to yebi pasteur utiti otuna mamba sinar po yo moko informer oyebi o viva kuna na mutama boka sinar te ponga longwa sinar déjà bien avant après na kiko tanga mais yo to muluka na TV moko Q et puis zara munene pena yo ka basse moko fiu to konyo ba bende mu pepe mais c'est comme munene na ngozongiti munene bando zonga na kamenga munene bato ba ye feko munene habité azongi nde munene mama bo bia bota mama si kitoko soki te mbe na kubimisa foto abo mwana lo mne na ngai se kenda lo beso te ana mboka kuna na mbanda ma kesuma kisa mbanda kesima ngo te lo beso ke no ba nune pa poza wera zola no kuna po mbanda ka iloko ezala on te fali kuta kima na mbanda ka nani ope papier ka pa ba ke ozo mbanda ka te kisa mbanda ki rapete ok ozoni kota ba goma voilà qu'est-ce que tu peux dire peut-être comme la souka par rapport à tout ba opa na sangolelo ke o Charline Nongi vidéo akufi or ndenga za bon azana besoin ya soutien azana besoin ba aider parce que azana kamoko et senga ka bima mboka olobani parce qu'on a ba fan pe libana o ba ko pe ko contribuer tellement mukie pour na Charline Nongi to sala ka ba SOS qu'est-ce que tu vas dire bon je dirais ceci hein to mikolo mo to lobela so maman livre te po maman livre ça les cas maman livre kenda to lobela so maman livre mutu to mona kaza ba mawa wana yo tala batu na fin a solo na bino atiki mwa mukie mikolo photo lobela ma Denise po biso ba ma Bobby to zana na Maroc to ko tala maman ndenge ko leka biso ba ma Bobby to ana na Maroc en tout cas au moni na air na biso mona air ma Bobby bato bando lele ba pasoti na vivate mais tu que na air anizaki air muto so za ko se retrouver na msala na pe mukiliza ka bien par rapport à lui bon nga za mo l'époque à la TGMA nga ya bandi l'époque auto maman Bobby bakei ndenga na bandi donc nga bandi l'époque na yebi makambe bando le kate mais na yo kaka masolo ke même masoda ba bando vivre bien c'est comme maman livre ça leki musalo ce que combien ma Denise ba biso ba congolais to nga bato ba hotel so na ba hôpital bato ba hotel biso ba nini wono bando ka to tanga comme no to kumsa donc on est la première dame non to la première dame biso to banane na minute mi charge à Congo et comment est chargé a même charge à Congo biso pe bato to lo ba mutu to lo ba ndenge na chenge pa ko lo ba na ndenge nga pe na lo ba na ndenge nga biso nga mutu ya hotel biso mutu ya hotel so ba hôpital neti mutu Charlie vraiment vie de loin Madeleine atoko mi première dame hôtel so ba TV na biso te mais ezali na poto hôtel na banzonzingi poto publier ngo partout je crois vous avez na bato na batala ka bo mona bolingi ka ton envie de leur kufa après boye na 5 sacs à madesu boye na 20 sacs à nini maman livre pardon je sais que ozano na kinga ka totano musikate vie de la zapi aza on a limité oui ba pesa ande adresse na e vraiment na numéro na e pour début que maman livre ya ne ma Denise na bandine ba mambwana te mais début que maman livre ya aoyako azaki parmi bato ngote hein parmi bato te a contribuer pe na matanga mundweri aoya aoya c'est $5,000 qui maman Olive maman Olive bola moleke belé nzambela akiti tikuna même na biloko kolia nzambela maman Olive bola moleke belé en tout cas bana poto ba fan tout ba internaute tout ba diaspora tout
Maman n'a vu n'a bokechu. Autant on comment bokechu na mission na te parce que j'ai eu des menaces, bat ba benga, yanga mona komela vieux. Viens mona komela ko na vieux. Vieux te sola bien. Na bo finga. Viens nga bokechu, tu connais likamno ya politique. C'est le son d'entendre l'homme ya vie de loin. Ya mukie pardon vieux. Vous singez pardon point. Ah c'est le seul moi mukie ya vie de loin. On dirait que tu as ningisa bango. Pour biso to lo baba yoka te ningisa la biso bango pardon. Voilà, merci beaucoup à Fifi, maman Bobi la dawa. Oh peut ça mbote te. Peut ça nga no mbote pa ya. Ni po benga obenga epete, obenga epete te ya yo. Obenga ne. On est Jemima. Acha mon akoma sérieux pas boire. Pas boire dadi nae. Qu'est-ce que vous dadi nanga? Azadi yo ngo pesa boss nanga mbote ko motango la pesa dadi nanga. Nande na yo tanga dadi nanga na ero. Ça fier na pesa mbote boya pa. Je salue oh pour la seigne yanga tiki micro alinga mamote. Je salue JB Kumalunga. Yango wana Kumaluta, JP Kumaluta, le pétrolier de Dallas. Ah patron Jemima arada de Jemima aragnon so pour na Jemima yemta comme si Jemima bo. Il le bien belé hein. Na rectifier aza boss nanga, c'est mon boss JB Kumaluta le pétrolier de Dallas, boss à Congo Victoria, boss à Miller ou boss à Darcel Easy. Vous comprenez, boss à Jemima go bébé de la presse. Ah différent na my dad. So il va comme my daddy. Lukanga na Simonotang le commune voilà. OK, d'accord. Je dis merci beaucoup à toute la famille Loyafa et ma famille Myriam, Regine et Lucie. Marthe, je vous salue notre cadette Snera. Il y a Willy Moucheni, il y a Willy Moucheni, il y a Willy Moucheni 00240 Bobby comme base. Il y a Willy, je te salue depuis Miami, signe de vie, il y a Willy signe de vie pardon. C'est pasteur Mbote. Signe de vie, je salue mon daddy pasteur Léopold Mutombo MLK. 8e rue ministère Amen. Maman Bizaleli. Sans oublier Herbe les Comtes de Paris. Herbe les Comtes de Paris, je te salue. Nani le sousou. Ali no moki. Eza nini yango nzamenanga. Non que c'est mon luka car ma pas na Londres parce que c'est ba $2,000 vient na ngai. Car on va no chenga na mai, ba no chenga na mai otini na contacter. C'est un numéro. Numéro nanga. Plus de 143. Plus de ça, il y a Willy Moucheni déjà 081 93 48 529. Donc abonnez-vous massivement dans le bar. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Top News ya Congo. Bilingue Zakna. Je dis merci beaucoup na bateau déjà s'abonner, s'abonner parce que maintenant on travaille. Voilà, merci beaucoup. Hein. Donc c'était l'interview avec Princesse Afifi, maman Bobi la dawa. Na comprendra au penza. Voilà, merci beaucoup. Donc vous comprendrez, parce que nous avons ambiance et ça la vraiment bien. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici, bah vous soyez lésés mutuellement comme au commentaire sur ba commentaire, ya refinga té plus conseil. To ko me camper ko changer. Moi je compatis avec Fifi Siwa, je compatis avec toute la famille Siwa, bah nous tout baby Stone. Tozala dans la caméra tokolela ya na biso po azaki ya biso quoi voilà et ya te po akufina mai te la mai bakendaka kakati de na kata mai bakendaka kaka bongo banani bareke bazar kuna bareke balia ebibembe nso to se dindi na mai bana balia on ba mbisiti. Ok, voilà, merci beaucoup à l'homme au cœur sensible, Georges Louboma. Depuis Dallas, et aussi merci beaucoup. Patrick Tomoussi depuis Londres. Balobi, mon vieil Dadi Mabibi Mokonda double commune na Kataba Paris wana ya devant Toulouse de Bruxelles Akim Pemba la main le timkabenga ngalo banangai ma sœur Jemima Ibele ah non Akim Pemba moto moko très bien motali bossa kabena ngambongo na internet alors bino ba otu mo ina boka même mikolo te bo comprendre hein. Bosso sanga bien té. Voilà, c'était Jemima Ibele, le cover de la presse congolaise, la femme du patron. Voilà, je salue mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, celui qui acheta, celui qui installa le Bimoukoulou. C'est mon boss JB Kumaluta. Voilà, et aussi félicitations à my daddy. On se retrouve prochainement. Au revoir, bye bye. Sur le site, c'est 001.
donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 blague te lelo asololi biso makambo ya Victoria Television, Victoria TV eye na bamopepa sika ye na bamakambo nango na ndenge nango. Donc totala Victoria TV na ndenge ayindusa na ndenge makambo po tozwa banews alelo ayeli biso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa, amen. Toza ensemble quoi. Totala Victoria TV ya bino sida bilela confirmé nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank toza ensemble sida bilela na ndenga indusa Victoria certa, amen. Tchiki